Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, là, nazo tambola, nazo kende pa ya jetu, de ça la suki. Donc voilà, on a ça qui est en dit, je dois ça la suki à mi pousser. Bébé que j'ai dit, je dois ça la manger suki, mon azata nango comme ça. Et là, non, ça se suki à mi pousser, une autre de Belgique. Dans le bami, les belles dames, tu que d'abord pas tanti jetu, coiffure, pour ça la suki, parce que l'hélicoptère, ça la maquille. Outfit nanga c'est comme ça, jacket nanga jacket H&M, sac nanga à Burberry. Ouais. Donc voilà. Et nous les belles à tout à l'heure. Bye. Ok, ma belle, voilà la combien paillage et tout. Donc voilà, mère, j'ai tout coiffure. Et nakenda qui vraiment urgent. Et ton a commis comme ça, le coiffeuse n'a pas qui libre. Et là, à salinga souki. N'a qui la perruque n'a pas mèche n'a mi couche à salango et pas yo. Et bebaki. Et n'a ko salango sous perruque et pas à tout. Donc, on a bien que son baka brésilien. Donc, ma mèche, on a tient à simisa pe brésilienne. Au pénal dans le liboso, et ça pe brésilien. Donc, na salé déjà plus de 4 fois comme ça, je pense. Mais tant de ce qui est vraiment propre. Au cancer, le cause de la mèche à sika, le cause de la perruque, qu'on a soumis mèche à sika, quoi. Donc, qui est vraiment joli. Et la singi fait tout coiffure. Merci beaucoup. La perruque kitoko. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Nous avons vraiment fatigué. Là, c'est 3h50 comme ça. Il y a 3h50. Dans un car park, de l'autre la voiture. Pour tout Kindozwa, à Vienne-Abisso, tout de Belgique. Ok, ma belle, wana skoto comme un aéroport, comme mon qui est vraiment fatigué parce que je suis zaki moulaï, n'a qu'il d'abord pas j'ai tout coiffure, ko sala suki, et ko zonga ndaku, ko bonga maïto, et parce que ko voyager, puis na tongo, de faut que mon aéroport vers à 3h, pour mon à 2h30, ça dépend seulement ce que aéroport ils ont musikanayo, il ne sait plus na Christmas tree, au bachek zaki vraiment munene. Mais malheureusement, na voyagé kinga moko, MCA ke sunanga te longue histoire ba les belles dames. On a un avion, MSA tikali. Là, on a un malili, ma cosa libanda. Malili, even dans la gorge. So cold. Nous sommes là. Mokolango vraiment na ko sabino te Londres, Belgique ezalaki malili. Et manto na ezalaki kilo, mais malheureusement échappe na bomoni ya Gucci wana ezala nango kilo te, ezalaka pepere et na regrettaki pourquoi na ataki échappe wana. Donc malili onde ovanda kaka na kingo. Donc partout nazaki nanga bien seulement na kingo et là na komi bien comme bomoni wana et le na kendaki na nzela ozaki nzela Luxembourg, il fallait ce qu'on a zwa train pour na kende ezali Bruxelles. Mais nabiki avant que na zwa train na bina keta na café na mena no moi café parce que nazaki vraiment stressé et malili na kande sangani ba lebel. I'm so tired. So tired, Belbeda. Nalia, n'est pas train. Même ça tikinga na abomination, même ça qui a tikinga na scandale. Là, on a un café. Et l'âme sanga. Makambo Yesu asalelanga. Maimoko na yebi, maimoko na yebi, maimoko na yebi.
après awa nazwa train oyo ememanga ti na Bruxelles et esalanga 3 heures de temps de train. Donc voilà, les belles dames, moi nazomela café, boyebi kila rozalinga café mingi et là tozalaki 7h30 comme ça, zalaki vraiment tongo parce que avion esalai nango ka 40 à 50 minutes likolo, avion ewumelaki te. Maintenant nakomi na Luxembourg, nayebisa bino les belles dames, malili niage ezalaki même avion ntango ekita tomona kuna se niage ezalaki makasi, ezalaki vraiment malili na mboka wana. Oh my god, it was so cold. Mais nakomi pe bien par la grâce de Dieu et namela café. Fait na voyager na Ems et à partir ici, il fallait que tu sois voiture et na voiture to komiti Bruxelles. Mais malheureusement, et ça dit que Ems a voyagé et au ça qui ne faut na voyager na moko. N'engé ce que voyager là c'est vrai. Non c'est non bon comme au Luxembourg ça qui bien, c'est mal quoi Bruxelles et tout. N'engé ce que voyager mais n'engé ce na posa même. Lokwa nalinga pe tonton ben mingi na bina kende sema et MCC na kende sema to futi ba hotel to dépenser mbongo kende ka perte te kende seulement donc voilà là na ko kende mais lokwa na be kende Luxembourg to kumba na biso voiture na kolala pongi ma belle comme tu kozwa train à partir à wana pe train ya express ezate ti okende o ezali Bruxelles bazalaka na ba train o ezali ba train o sala 3 heures de temps talaka na avion na sali 45 minutes mais na train na sali 3 heures de temps en route ti Bruxelles ezaki vraiment nzela mulai fatigué et malili donc wana na kozwa train na kombo moni na vandi tonka na continue na train pongi o wapi fatigue so penzo monenga mkono komona ke la rose ça va problème nini na binzela ona ngalinga banzela milai bote so naza mbongo te madame na vanda tuli penza mutu wana est-ce que vous avez express moko te na futa na ngata extra na kuma ta na ine babi désolé madame désolé ezaka na ba train ou comme ça ba train telema partout mais nous ba les belles dames moi na yeko koma kombo moni na comme na hôtel nanga Novelat donc tellement ko kitoko ça qui vraiment propre c'était bien là que après, na comme un hôtel vert, 16h et quelques, 15h30 comme ça, si je ne me trompe pas, talaka na longwenda kunanga banda 3h, na komi siko na hôtel, na 16h comme ça, dans le bassin. Maman, belle. Finally, na komi, les belles dames, na bobeta je oso Sazaki metobeti na ye. So Sazaki metobeti na je oyo. I used to love it. So Sazaki, tobe tantala tonton. Bah, anyway, les belles dames, nous sommes là. Let's go to our room. Enfin, les belles dames, na komi. Enfin, na komi. Na présenté bien room na radio fait parce que nous avons vraiment fatigué pour là. Donc voilà, là, nous avons un room mbeto, sorry. Nana mbeto, et là, nana kitty, mais ça, c'est ma simple comme ibis, mais ça, c'est nouveauté, comme bomoni. Et nana café, non, mais la café sur côté, faut là. Non, mais la café sur côté, parce qu'il faut là. Non, on a lié loco, pour nous vraiment nanzala. Na lié, na, mais l'imai, et na non, mais la café sur la kende feti. Et, ici, toi, on a tout ça comme vous voyez, seulement, nothing spécial, rien de spécial comme vous monnaie. Donc voilà. Après, miroir. Et on a vraiment fatigué, les belles dames. Et salle de bain. Oh, salle de bain, c'est propre, j'aime bien, c'est propre, oui. Donc voilà. Et ici, tu as un miroir, comme ça. Vraiment simple, comme vous monnaie. Et ici, c'est toilette. Donc voilà, vraiment simple. Donc voilà. Donc d'abord, le collier, soupe pizza, soupe nintolier d'abord. N'a qu'un rideau parce que n'a même pas na poso au monde, pas mon raté.
Donc libanda that's nice pona bana so yeni na vacances na bana bakosaka na peza pe na piscine libanda place na bomoni bloqué wana place est bloqué piscine eza wana maintenant on va sokola na malilio pardon je bloque. Voilà ma belle, on a encore la réception pour que na sombelo kwa kolia, mais malheureusement déjà restaurant na bango kangaki na komi parce que zaki weekends bazaki na biloko ya malili donc voilà au pizza et tout na somba na za sandwich ça c'est pas un sandwich on zaki vraiment kitoko on est peut-être pour nzale on est moso nzale leki et comme ça ka biloko na surtout kitoko na ki na nzalo penza olia fufu oli pas fufu pondu Thompson. Mais malheureusement dans un wapi dans les cas sandwich on dit que sandwich kana bula semoule quoi donc voilà là on lia sandwich et na somba pe mai comme moni et na sombi fontan après quelques temps na kozonga na hôtel na bike sikoyo na lamuki il faut sikoyo na sala make-up wana na koti na salle de bain mai na kitoko wapi na bi suki na nga bandeko na koti kana suki na police perruque otonile pardon wana lokola nazalaki fatigué balebe nalalaka mpona 1h30 comme ça naki vraiment fatigué na bike neuf nalata masque na mema masque nanga oyo ya vitamine C boyebi ke masque ezalaka pe bien soki oza fatigué otie masque no mpo osala maquillage efungolaka pe elongi efungolaka poso donc voilà temeke nazalaki fatigué na bike notia maquillage mbala moko te nalata masque avant ke natia maquillage mpona efungolanga poso mpo batrajet oyo nasali na lapi balibelle dame dans salle en sauté ok anyway balibelle dame voilà là na tie masque na ngai et nazela pendant 20 minutes 25 minutes nazela vraiment kotanga na poso pour ça nga bien. Ça c'est les ongles de qui ça ça c'est les ongles de qui regardez-moi ça voilà tité attends ça va De toi. Tanti, ça va? On a mis tanti bébé, hein? Oh, sorry, désolé. Voilà ma belle, voilà tozalaki na ba oncle nanga o baza na France, donc bayaki na feti et na biki ba oncle bozela pardon na laksana ba libelle dame robe nanga ndezali parce que zaki feti basali tout en blanc, mais photo la ta pembe et robe nanga zaki robe à mishki donc non tu na bilon lien na se na mta sepeli nango zaki vraiment simple mais c'est joli et ça qui nanga za River Islands et li papa nanga za ya mango donc voilà na tiba accessoire nanga et ce qui nanga zaki suki ya jetu. I love the look, it was so nice. Zaki simple mais joli. Donc on a tenu comme à la salle comme pour moi c'est pas la décoration de basali couleur oui que zaki na décembre donc zaki le 20 décembre donc pour moi na décembre solo et na c'est pas la décoration zaki vraiment kitoko et tout zaki na bar bisika oyo kendo zwa soko lingo mela champagne cocktail bière nyoso lingi donc check système ya bar au kiozo telema ebika ndezalaka donc voilà wana tozaki na mesa na biso comme ça comme qui na fête vers 20h 21h comme ça tu n'as pas comme fait ça comme nini au basé là qui surprise il fallait comme à 17h mais que tu as congolais n'est-ce pas les belles dames toi ba congolais bien que c'était 17h mais on va commencer à manger cette manifestation. Belle est en route. Va arriver, bien sûr. Mais nous, on va déjà commencer à manger par nous servir. Il y a les petits buffets qui vont être servis là, les instants. On attend juste que le puisse préparer tout ça bien à table, comme ça on va pouvoir faire un service plutôt en buffet. Ok, wana MC ayo yebisa biso ke non là tokomaki presque 21h et quelques bato bayaki 17h mpe bazalaki donc balembaki e bayaki mpe na bana nzala mais wana bayosala bayo koservir biso ba entrée oyo bozomona yango te tobandaki nango donc voilà. Je suis coiffée, j'ai tout coiffé, merci beaucoup. I love it. Rien à dire.
Yesu asalelanga namona ngai moko namona makambo Yesu asalelanga ngai moko nayebi ngai moko nayebi makambo Yesu asalelanga Encore une fois, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Allô, s'il vous plaît. Je demanderai s'il vous plaît à chacune. Voilà, wana tonton Ben ayekoya mukolo anniversaire et je sais que boye billet et la tantine nanga zalaki pe wana mwasi na ye yo Astrid Chanda ya Ben Munya. Donc voilà, on a fait siko et bandi bat basepeli parce que mukolo anniversaire ayo comme à la salle vers 23h et quelques les belles dames. Heureusement bino kuna na ba Belgique parce que la mise à 8h30. Donc c'est bon. Afin les belles dames comme era kolia neto cela qui est surtout nga wana zela qui on ko sabinote nga uta musika na lungenda kunanga na 3h du matin les belles dames.
lol nazeli vraiment kolia donc balambe biloko na bango ebele tozalaki na biloko ebele mais malheureusement nasepeli vraiment na biloko ebele te au traiteur na bango alambaki donc opesa yango bapoint malheureusement nasepeli te mais décor na bango ezalaki kitoko badekoraki vraiment bien koboma biloko ezalaki mais biloko na bango mingi ekawukaki mpe ezalaki malili pourtant bazalaki na cuisine ezalaki ya monene wana namoni bango mpe na cuisine mais ntango biloko ebimi ezalaki vraiment malili ezalaki ekawuki nga temaka na problème ya mino nakoka misuni makasi te yango nalinga nanga poisson mais nakosa bino te poisson na ye ezalaki vraiment kitoko na enjoyaki poisson na ye mais misuni na ye nde nasepeli nango te peut-être bato mosusu mais napréféraki seulement poisson mais soni te biloko ezalaki ebele masanga ezalaki ebele bino kuna na belgique feti esilaka ti 8h30 bwaloko te nakokaki te nga 3 heures nakomi déjà kase nazokoka te Ayo progressé na lingala well done yo kabiso Ben Munya ya boye bazui wapi Joyeux anniversaire. Bon, moi, je suis pas un bon parleur. J'arrive pas à parler beaucoup. En fait, je vais dire joyeux anniversaire. L'homme de ma vie. La leçon de recommencer, je vais toujours recommencer. Ça. Fatigué, hein? Fatigué? Tu mets un café pour tout le monde la fatigue, pour ça ne va pas là. Les belles dames, après, tu as une épisode na fête aussi. Tu as fait vers tout le baka, tu as un hôtel 4h du matin. Et tu as 17h. Et tu as quitté. Comme boyo ka voix nanga ekendaki nazaki vraiment cassé mais le quoi nazongi nzela na yela kité na sombe siko ticket Eurostar nazongi nanga na Eurostar ba les belles dames na bi OK to kilomètre tour na abattoir donc on a Eurostar na meka soki ba ko boaka parce que tout le monde ba boaka kit na bi so ba boaka na bi tout la bi na somba mingi te na bi na somba ka 25 €, 20 € comme ça na somba ki na somba na l'excès 30 € te na bi poso ba bi na ba boaka et ça la mtema pasi te parce que là c'est ba boaka kinga donc to yobeta to wana na ba tantine comme au monde qui na tantine Nicole non oncle na ngai donc to na bateau mais malheureusement to somba pas Georges te so to ki na bateau za la ka ke to somba pas Georges ba ba ki non
mipandi fumier ya Georges, babuda Georges ezalaka bien comparé ya bamagasin mosusu ezalaka wana. Nayebi te soki ozalaka na Belgique tikelanga commentaire. Est-ce que différence eza entre baviande ya Georges na baviande ya bavoisin na ye oyo baza penepene. Donc nayebisi tonton toke pa Georges, tonton alobi ke non molongo eza molai makasi tosombaka awa ngabi tonton babi Georges nde makambo, Georges nde loboko lol. Non, wana totambola boeskize voix nanga vraiment ekei malili ebeti nga na ambiance esali nga voix comme ça. Donc soki na nga nasalaki yango epai j'ai tout coiffure moto asalaki nga suki na nga mikuse eza baperiki na nga eza meshe na nga kala mais j'ai tout coiffure qui m'a fait comme ça, c'est vraiment joli que j'aime bien. Donc wana tokende olia voisin nga bien te à tout à l'heure tobeta tour na matonge toki olia on va rentrer chez Malou. Yeah, chez Malou là-bas. On rentre là-bas pour manger. On a vraiment fatigué. C'est bien. Là. Aline, dis bonjour. Hello. Ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Lune. La lumière? Donc voilà, les belles dames, on a deux côtés pas Malou comme bomonaki. Non, restaurant oya Malou. Non, peut sango 8 sur 10. Alambi kitoko. A présenter biloko ne kitoko. Comme les sabino qui a un problème à mine, mais tala viande ne des soupe. Viande des soupe te mais ça comment ça pété. Pondu na ya ramba ki pondu kitoko, ma belle tolia ki vous mane tolinga. Bon so omeli obinyo ça dit ça bien c'est bon pas faut lire semoule. Yes. Tolia qui vraiment semoule, tolia qui vraiment très bien comme omoni wana. Oh ma belle, wante yo kabona sikoyo na ba oncle, bango faut ba kita ba kende Paris, nga il faut na kende Londres, to kabola ki na bango awa na Bruxelles, ba kiti singa na Bruxelles pour ba kumbaki e nga na zwaki train. Wana na yo koma na Bruxelles, na sabina ta libanda Bruxelles, mpolongo malili makasi. Donc na kotisi ba viande na nga ba saucisse na nga ba boaka kiango te e komela kinga ti na Londres to oyo na liaki yango d'abord fait la somme à 40 €. D'habiter pardon faut d'accord m'attendre mon na qui fatigué abi leka sema madame leka sema et na comme kota ba parfum na na somme ba parfum na préféré on a lingaka la mona qui ba parfum ba très bien donc na bi na ça là ba les belles dames nga ba parfum na somme ba parfum on a lingaka bon mon tchako musique pour nous ba mingi ba les belles dames voilà nga na ezongi kate voilà nga toujours na problème na bela ki na ko saploté ton na zonga ki awa na bela ki momoni ki active te pour na Christmas pour na Noël la seule ba vidéo te la seule ba lookbook te parce que na bela ki vraiment voix na nge kenda ki pendant une semaine donc santé dérangeant qui pour ma lili vraiment ekota kinga mais sous te ba le beda to sengi nzambe merci parce que to zone score en forme mais bon mon na ba vidéo bon na ba parfait parce que et puis so pour ça que son ba parfait on sait jamais bisous. Ok ma belle, eloko nini esilaka te, wana video na biso ekomi na suka, nakomaki na Londres très bien, et nazongaki mpe ndako très bien, nzambe azalaki na biso, tokomaki bien, seulement fatigué, mais ambiance azalaka na fatigué, mais nasalaki mpo na tonton Ben na Tantina Street, boyebi ke tolinga bino mingi, et na sambeli nzambe ke apambola encore na ba age ebele na sa mokili. Zala abonné, aimé, bisous, bye.